Bonjour, bonjour, Nabalandi nyonso ya émission Nabiso Diaspora Debout. Émission Nabiso ebandi, tosengi Nabino Bokota. Bokota vraiment ebele. Tango tosololaka masolo ya mboka Nabiso ekoki. Tosengi Nabalandi nyonso ya émission Nabiso Diaspora Debout. Bino batu oyo nyonso to partageaka na bino, to sololaka na bino citation oyo ezoleka na mboka na biso, ngonga oyo to sololaka ekoki, to sengi na yo mutu oyo ozali en direct, yo mutu oyo oza kolanda biso, partager vidéo, po bandeko pe mususu oyo bayebi te ke émission ebandi, oyo bayebi te ke masolo ya mboka na biso ebandi, bango pe bakota to solola vraiment masolo pe makambo oyo eza koleka na mboka na biso. Na mboka na biso na ngonga oyo tozali eza na makambo ebele oyo eza koleka mboka na biso eza en danger. Ezo senga biso nyonso bana mboka to kutanaka tango nyonso pona ko partager pe kopesa na ba ide koyebaka nini ezoleka na mboka na biso, to pesa na ba ide toyeba nini esengeli to sala na ngonga oyo na citation oyo eza koleka na mboka na biso. Yangwana biso toza ko interpeller oyo ezali peuple congolais, tozali ko mobiliser peuple congolais, tozali ko talisa peuple vérité pe ko informer peuple makambu nyonso oyo eza koleka na mboka na biso. Yangwana bomoni tozo fanda te, tozo lala te, tozo ya tango nyonso liboso na bino pona ko pesa bino ba information pe ko expliquaka bino makambu nini oyo ezoleka na mboka na biso. Makambu mosusu pepe batebele baza ko comprendre te, kasi bazoya ko comprendre par rapport ya ba analyse na biso oyo tozali ko sala, nde eza ko pesa pepe maele pe batebele baza ko comprendre makambo oyo ezali koleka na mboka. Na temps oyo tozali ezo senga biso nyonso ba congolais to lala te, tozala distraité. E senga biso nyonso ba congolais to sangana lokola mutu moko, to bundela mboka na biso, to bengana banguna na biso, to telemela banguna na biso. Yo mutu oyo zolanda mbongo, bayeba pesi yo mwa mbongo, yebaka ke mbongo oyo zolandana na malédiction, mbongo oyo zolandana na makila ya bato, mbongo wana esalaka eloko te. Anta bapesi yo ba million lelo, kasi lokola ezali na malédiction, lokola ezali mbongo ya makila ya peuple congolais, yebaka ke yo pe o participer na liwa ya bandeko no ba congolais oyo baza kokufa. Yo pe okomi na makila ya batu na maboko na yo. Yebaka ke tangu bato babomaki bakozwa ba conséquences, tangu nzambe akofuta bango, yebaka yo pe okozwa lifuta na yo par rapport ya mbongo ya makila ya bato oyo yo ndimaki. Yo muto bapesi yo mbongo, bapesi yo tricot, bapesi yo biloko ya kolia po o vote muyibi, po o vote ba assassin, po o leka na ba TV osala ba émission, ozala contre bana mboka, po banda kokotela mutu oyo azoboma bandeko na yo, mutu oyo azo trahi mboka na yo, mutu oyo aza kobundisa oyo ezali mboka na yo, yo osala ba émission pona kokotela bato ya ndengo wana. Yebaka oza ko participer na bango mabe nyonso bango baza kosala. Kobosa na teke na suka récompense ezalaka. Lifuta eyaka na musala oyo mutu nyonso asali. Lifuta eyaka. Tango bango bako subir ba conséquences na bango, yebaka yope okosibir ata lelo biso tomoni yo te. Ata bakonzi ya mboka bamoni yo te, ata peuple congolais bamoni yo te, ata justice
ya Congo emoni yo te kasi yebaka nzambe na likolo aza komona yo yebaka ke un jour okofuta parce que ozali traître oza ko trahir mboka na yo likolo ya mbongo likolo ya biloko akolia likolo ya mutuka to likolo ya ndako oyo bapesi yo yangwana ezosenga yo otrahi mboka na yo kasi yebaka suka na yango ezali. Tozali ko sensibiliser peuple congolais, tozali ko mobiliser peuple congolais, pe tozali ko ya ko yebisa peuple congolais vérité ya makambo oyo eza koleka na mboka na biso. Tozo senga na peuple congolais to lingana vraiment ya solo pe to linga mboka na biso Congo. Eloko ya liboso ya mutu ya nde yangwana. Linga ndeko na congolais pe linga mboka na yo Congo. Luka o sauver mboka na yo. Ezali malamu okufa kutu pona kobundela mboka na yo ke okufa en tant que traître pe to okufa en tant que naître. Monguna koteli bino na ndako. Abandi ko menacer papa na yo mama na yo na bandeko na yo. Yo lobi yo kokota makambo wana te, makambo wana etali yo te. Yebisa ngai tangu leta akoya, tangu makambo wana ekene na justice, to tangu nzambe na likolo akobanda kofuta bangini wana to basase wana bakotela kibino. Yo kanisi yo okozala sauvé te, c'est que o participer na makambo oyo bamiyibi to basase wana bango basalaki. Soki babomi papa na yo, soki babomi mama na yo to babomi bandeko na yo, soki justice eye kozwa likambo wana amen, bafongoli dossier pona acte wana esalamaki, batuni position na yo ezalaki nini na makambo wana esalamaki, ote nga na boyaki nanga kokota, nga na boyaki nanga kolandela makambo wana parce que basimbaki na bango ngate, parce que balobaki na ngai te. Tango bango bakoti babandi ko menacer mbango papa na mama na bandeko na ngai yango na ngai nakotaki makambo wana te. Yo kanisi justice ekobetela o maboko bako benga yo traître. Même nzambe na likolo oyo asala yo congolais na makambo oyo eza koleka na Congo lelo baza koboma biso, baza koboma bandeko na biso, baza ko violer ba mama bandeko na biso ya basi. Banguna bangwana bazoluka ba assassiner président, bazoluka ba sala coup d'état, bazoluka ba renverser pouvoir au biso peuple congolais to vota to tia bango to pesa bango o ezali mandat. Bazoluka bazwa biso en otage. Kasi yo congolais olobi makambo oyo etali yo te. Est-ce que yo kanisi ke oza na raison? Mutu na o ezo sala, o kanisi ke oza ko raisonner malamu. Nga nazo yebisa yo ke ozo raisonner malamu te, mutu no pezo sala te. Même mokili oyo eko condamné yo, nzambe pe na likolo ako condamné yo, c'est que ozali traître. Ba traître mususu babimaka lokola ba naître, kasi baza ba traître. Na mokili oyo koluka kozala naître ezali erreur na vie. Mutu il faut ozala ka kote ya raison. Kozala te lokola ambongo ya église catholique ndenge bango balobaki bango bazala kote ya ba faible. Na vie bazala kote ya faible te, même nzambe azala kote ya raison. Na vie il faut zala kote ya raison, bazala kote ya faible te. Po faible pe akoki kozala na tort. Tangu balobaka to tangu Bible za koloba to soutenir ba faible. Ba o bazali fort ba soutenir ba faible. Elingi koloba ke il faut bozongisa ba faible na raison. Faible oyo azangi connaissance. Yo mutoza na connaissance pesa e connaissance wana oyo zali na yango. Faible oyo azo sala mabe. Yo mutu oyo oyebi malamu, oyebi ke makambo azo sala mabe, talisa e malamu. Nde Bible eza koloba ke ba o baza ba fort, ba soutenir ba o baza faible. Fort aza chrétien mutu ayambi Yesu Masia. Faible aza païen o ayebi Yesu Masia te. Mabe nyonso azo sala. Pana eza normal po ayebi na Yesu Masia te.
kasi yo muto yebi Yesu Masia il faut soutenir ye po ayamba Yesu Masia pe po apesa bomoi na ye epa na Yesu Masia nde yangwana ba bengi bato mususu ba faible nde Bible ezobisa biso ba o bazali fort ba soutenir ba oyo bazali faible. Kasi tomoni na polémique oyo bato ebele bazo sala na mboka na biso banguna baini bato bazangi connaissance to bato bazo comprendre te bazo lobake président Félix alobaki na fin ya mandat na ye akokomisa Congo Allemagne d'Afrique. Kasi tangu président Félix alobaki ke na fin ya mandat na ye akokomisa Congo Allemagne d'Afrique, président Félix alobaki teke na fin ya premier mandat nanga na kokomisa Congo Allemagne d'Afrique. Président Félix alobaki bongo te. Président Félix alobaki na fin ya mandat. Na fin ya mandat mutu elingi kolobaki na fin ya deuxième mandat. Parce que candidat nyonso oyo asengaka mandat na peuple ayebaka ke peuple bakopesa ye deux mandats. Parce que constitution ya mboka na biso eza kopesa président chance ya kozwa ya kosala deux mandats. Au sali premier mandat, au sengi na peuple ba renouveler ba pesi au deuxième mandat. Et na vision à président Félix ayebaki ke peuple ba kopesa premier mandat, pe ba kopesa deuxième mandat. Deuxième mandat nde ezali fin ya mandat ya président Félix pour akopase te akende na troisième mandat. Ye azali démocrate. Deuxième mandat nde ekozala fin. Tangu toko koma na fin ya deuxième mandat ne toko yeba nini président Félix asali tona nini président Félix asali te nde toko juger par rapport ya ba promesse na ye oyo apesaki na biso peuple congolais. Kasi bino batu oyo boza na connaissance te boyebi te bobandi déjà ko discuter bolobi ke premier mandat ya président Félix yango ekomi na suka na décembre awa tozokende na élection mususu. Oui, tozokende na élection président Félix akosenga susu peuple congolais ba pese confiance ba pese deuxième mandat pour asilisa vision to akokisa promesse na oyo apesaki na peuple congolais. Kasi bino bato boyebi te boza koluka bokosa peuple boza koluka bo distraire malgré premier mandat na ye asali président Félix asali yango na kati ya difficulté pour apedra ki majorité biso nyonso toyebi kasi tozomona biso nyonso ba volonté politique ya makambo ya minene pe o eza kosamba na mboka na biso. Mboka na biso eza ko avancer, mboka na biso eza ko évoluer, eza likambo ya koloba te mais mikolo ekoya tokosala ba émission pour na ko expliquer na peuple congolais nini o président Félix asali pendant 5 ans ya premier mandat na ye pour peuple congolais azala siré pe apesa confiance na président Félix pour na ko pesa ye deuxième mandat pe deuxième mandat turoyo ekoya na majorité tozo pesa ye mandat pe tozo pesa ye majorité mbala moko pour asala musala pour peuple congolais asepela pour Congo elongwa na se Congo e mata pour honneur ya peuple congolais ndenge komi déjà kozonga ezonga nyonso mokili mobimba babanga Congo ba respecter congolais partout congolais akozala. Biso nyonso toyebi ke émission na biso ya Diaspora Debout to bandaka yango na konetola kombo na Yesu Kristo. Toye konetola Yesu Kristo mokondi pe mobix na biso na émission na biso ya lelo. To netoli Yesu Masia likolo na nyonso ye azali makasi na biso, yende azali espoir na biso, yende azali protection na biso, akokisaki nyonso na ekulusu Yesu Masia alobaki tout est accompli. Kasi soki ngana yo tozomona loboko na Nzambe te ezali pona mabe oyo tozali kosala, tozali kobanga Nzambe te pe tozotsa Nzambe na première position te na vie na biso. Ezo senga ngana yo totsa Nzambe na première position ya nyonso nde tokomona loboko na Nzambe. Pe ngana yo tozolingana te biso batu na batu tozolingana te. Nzoka Nzamba alobi
tolingana les uns et les autres. Linga moninga ndenge yo moko ozo komi linga. Eloko oyo yo lingi basala yote yo poko kosala yango moninga na yote. Eloko ya malamu oyo yo lingi basala yo pe sala yango na moninga na yo. Kasi biso awa na mokili tozo yinana sans cause. Tozo yinana même moninga sali yo mabe, il faut ko limbisa. Ponzambe na likolo alimbisa e esenga pe biso moko il faut toyeba ko limbisana. Soki yo limbisi muto asalaki yo mabe te. Soki nga na limbisi yo te muto asalaki nga mabe, nzambe pe na likolo akolimbisa biso te. Avant nzambe na likolo alimbisa biso e esenga biso na biso toyeba ko limbisana. Nde yango eko senga ke nzambe pe na likolo alimbisa biso. Il faut totia nzambe na première position. Il faut toyeba koluka elongi na nzambe. Batu ebele bazo kende église, baza ko bondela, baza ko yembela nzambe kasi bazo luka elongi na nzambe na bosolo te. Yango wana ezo sala ke makambo ebele ezala étouffé. Tomo na gloire ya nzambe te na bomoi na biso. Wana ezalaki exhortation oyo tozalaka na yango na ba émission na biso nyonso to netoli Yesu Kristo likolo na nyonso na monde visible pe na monde invisible. To netoli Yesu Masia likolo ya toute créature visible to invisible. Il y a tout pouvoir, il y a toute personnalité visible to invisible. Il y a tout esprit visible peut toute personnalité invisible. Yesu Masia azali kolona nyonso kombo na Yesu Masia nde ebikisaka. Yesu Masia azali nzambe ya solo, azali nzambe papa, azali nzambe créateur, azali nzambe na biso, nzambe ya Abraham, nzambe ya Isaac, nzambe ya Jacob, nzambe ya Muze aidi na bala oyo azali père ya réveil ya mboka na biso. Biso ba oyo tozali ba descendant ya Muze aidi na bala oyo azali père ya réveil ya mboka na biso. Ne tozo senga na mboka na biso, il faut peto honorer Muze aidi na bala oyo azali père ya réveil ya mboka na biso. Pour la nini tozoloba, il faut to pesa e valeur, il faut to honorer, il faut to rendre hommage na mboka na biso. Premièrement, ayaki na réveil ya kolakisa batu démonstration ya molimo mosanto oyo lelo oyo biso oyo ba chrétien tozali ko dominer ba religion nyonso parce que nguye ya molimo mosanto eza kosala bikamwa eza komonisama. Toye na mboka na biso tozwi premier président oyo abimi na église de réveil, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yende mutu aye na démocratie pe état de droit na kati ya mboka na biso. Azali mwana ya réveil. Pe na mboka na biso toza ko honorer tangu nyonso chaque année to pesaka valeur pe to salaka oyo ezali hommage na père de l'indépendance Patrice Emery Lumumba po yende azali père de l'indépendance yango tokanisaka ye pe tokanisaka papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo azali père de la démocratie na kati ya mboka na biso esengeli pe to banda pe ko honorer pe ko pesa hommage na père ya réveil ya mboka na biso oyo tobengi na kombo ya Muze aidi na bala eza likambo ya mutuya pe likambo ya munene tango bakonzi ya mboka tango ba député national bakotala émission oyo bakolanda yango bofandela pe likambo oyo boyeba pe ko voter yango ezali vraiment très nécessaire. Merci na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout. Merci na ba abonné nyonso oyo bo soutenir biso pe boza ko soutenir biso. Merci na batu nyonso bazali ko partager. Yo mutu oyo première fois olanda émission na biso sala ndenge baninga basali basabone bazo partager ba émission na biso baza ko like ba émission na biso pe baza ko commenter yo pe
kota na rythme, s'abonner, partager, like, commenter. Toza na posa ya ba commentaire na bino na émission na biso oyo ya Diaspora Debout. Ezali ngai musali na bino, mwana na bino, leki na bino, ndeko na bino, Anderson Balapabo, leader ya Diaspora Debout. Oyo bino moko bobengaka na kombo ya leader charismatique ya Diaspora. Bino moko bobengaka nga mot premier. Bino moko bobenga ngai étoile de lumière, étoile de Dieu, étoile du berger. Na boya kangote na ndimaka yango po naza musali na bino. Naza kobundela mboka na ngai République démocratique du Congo. Nazali défenseur ya peuple na ngai molobeli. Ya peuple na ngai défenseur ya mboka na ngai. Pe nazali communicateur ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. O nazali ko soutenir ye na volonté politique o azali na yango na motema malamu pe na misala malamu o azako sala na mboka na ngai mboka na biso République démocratique du Congo. Toko soutenir ye kino na suka kino tokozwa victoire totale kino peuple congolais akozongela valeur na ye pe akobanda kosalela bonheur pe richesse o nzambe ata na mboka na ye nde tokopesa nzambe merci. Tokoti na émission na biso ya lelo tozali vraiment na ba sujet ebelete oyo toyeto solola na émission na biso ya lelo kasi explication ekozala mwa mulai. Sujet ya makasi ya émission na biso ya lelo tolobi famille ya Chérubin Okende bakomi accomplice na banguna ya République. Nde toko expliquer yango na émission na biso ya lelo. Pona nini tolobi ke famille ya Chérubin Okende bakomi accomplice parce que touti kozwa ba rapport oyo ya sika euti kobima par rapport ya liwa ya Chérubin oyo autaki kokufa oyo bautaki koboma ye malgré balingaki bakosela président de la République ndenge bayembi bayembaka bauti kolia nyama kasi balingi bapakola mafuta na monoko na ngai to na elamba na ngai ndenge Joseph na kati ya Biblia bazwaki elamba na ye bapakoli yango makila. Ne Joseph alobaki ke elamba ezali ya ngai kasi makila ezali ya ngai te. Ya solo banguna ya Congo babomi député national, ministre honoraire ya mboka na biso, ministre ya transport, ancien ministre ya transport ya mboka na biso, babomi e biso nyonso tolandi pe toyebi histoire ya liwa na ye ndenge nini elekaki to ndenge nini esalamaki mais tozozela ba enquête ekoma kino na suka kasi ndenge ba enquête eza kokende tozozwa ba suite pe ba information ndambo tozozwa nde yango ezoya kosala ke to partager to expliquer na bino peuple congolais balandi ya émission na biso ya Diaspora Debout. Tozali kosenga na mwasi ya Mowei aleka ko expliquer peuple congolais toyebi ke sikoyo azana nunase azana nu ya kolela azana nuna pasi kasi eloko toza kosenga na ye akota na stratégie ya banguna te ba manipuler yete to bakosa yete tomoni opposition balingi babatama na sima ya mwasi ya Mowei to bakomi kokomisa mwasi ya Mowei lokola opposant balingi bakomisa famille ya Mowei Chérubin lokola
famille na ye pe baza ba opposant ya pouvoir. Balingi ba manipuler famille na ye ba pousser famille na ye na erreur. Sikoyo toyebi te yangwana toza koloba ke famille ya Chérubin okende bango pe bazali na kati ya complicité. Kasi soki bango baza na kati ya complicité te tozo senga na bango baluka vraiment muke kozala musika ya ba soi-disant opposant oyo bazolinga bakangama na bango po bazwaka makasi ya kosala mabeto ya kokosa peuple congolais. Tolingi toyeba mwasi ya Chérubin azwaki sango oyo ndenge nini, parce que tozozwa ba déclaration ya batu ezouta différent ya batu baza kopesa ba explication eza kozala ndenge moko te. Pe toza komona garde corps oyo azali la première suspectée oyo bakangaki bazwaki na maboko ya l'État. Chaque audience oyo bazozwa pona ko tuna ye mituna azali ko répondre makambo ndenge moko te. Soki batuni ye mituna na tongo aza koloba ndenge mususu, na midi akoloba pe ndenge mususu, na pokwa pe akoloba ndenge mususu. Toye komona oyo ezali grand journaliste ya bosolo na politique Israël yepe aye kopesa explication ndenge asololaki na garde corps. Garde corps a expliqué ye tangu akotaki na cour constitutionnelle abimaki akutaki député akutaki pe chef na yete oezali Chérubin okende nde abimaki amekaki koluka yeti na banzela amekaki kotuna kasi amonaki te amekaki kobenga bengi foni eza kolela mutaza koyamba te kasi ye mutu oyo ayebaki ke Chérubin apesaki ye mbongo ava ye akotake na cour constitutionnelle. Ye alobaki na ba interview oyo asalaki na Tchani ke mbongo wana Chérubin apesaki ye ezalaki Chérubin ye atikaki ye akendaki po ye alanda ye. Kasi ye mutu ayebi ke bapesaki ye de mbongo ya transport. Koma azalaki panike na lolenge wana? Koma esalaki ndenge nini abanda kokende koluka oyo ezali lisusu Chérubin ye mutu oyo bapesaki ye mbongo? Alobi tango atuni bamonaki te, tango abimi aluki amoni te, nde azwaki moto nde aye kokende kuna na ndako. Tango akomaki na ndako atuni bagarde bayebise bamoni chef te Chérubin te. Mwasi azalaki te, bana bazalaki te, mutu azalaki te, apwende chauffeur ayaki koya nde aexplikaki na chauffeur. Sikoyo biso toza komituna ndenge nini esalamaki ke na ba 14 ye abenga na parti politique na bango secrétaire général. Ndenge nini esalamaki ke a partir ya 14 ba communicateur na bango ba Tchani ba Odia bango nyonso wana ba tweete ke okende azali enlevé pe ba enlevé ye na jeep ya pembe na batu moko bazalaki na minduki ba arme lou ba enlevé ba kenaye azali porté disparu. Ndenge nini journaliste oyo Sonia ya RFI antwitaki pe azwaki information yango wapi? Ye garde corps atikaki munduki na kati ya mutuka ndenge nini ye mutu ayebaki ke bapesaki ye mbongo
Paye ayebaki ke mbongo ba pesi ye, c'est que chef wa kokende, ye akolanda chef na sima. Sikoyo atikaki mutuka na ye na kati ya jeep ndenge nini. Biso nyonso toomona deja ke explication oyo eza explication moko ya koluka. Eza explication moko ya mutu aza ko tatone. Mutu azoluka ndenge nini akokosa. Azoluka ndenge nini akoki kozwa raison. Kasi mwe azwa raison ezali te po explication na ye eza kolakisa ke yende azali promoteur, yende a planifiaki plan po makambo nyonso esalama, ye na chauffeur. Po ye alobi ke tango baza koya na cour constitutionnel, ba liberaki chauffeur. Chauffeur akendaki kotala mama na ye. Toyebi plan nini esalamaka tangu batu baza ko se préparer ba yeba sala likambo. Toyebi ndenge nini préparation to makambo wana ndenge nini esalamaka. Sikoyo toza koloba na famille ya Chérubin. Ndenge nini ba opposant to batu ya ensemble bakomi ko manipuler bango. Toza komi tuna, est-ce que mwasi ya Chérubin na garde corps na chauffeur ya Chérubin, est-ce que bango bazali batu ya ensemble? To bango bazala bango ba collaborateur ya Chérubin. Surtout garde corps. Garde corps azali agent ya l'État. L'État nde mutu epesaki ye akengela Chérubin. Musala wana ya kokengela ye. Sikoyo batu ya ensemble bakomi koluka ba protéger ye bakote la lokuta na ye. Lokola aza koloba ya solo. Ne ezoka musabiso lisusu. Ye garde corps azali agent ya l'État, azali policier, azali kutu officier. Likambu ya ndengu wana soki esalami. Ndenge nini akobenga na polisi te a expliquer po ba policier baya babanda koluka luka. Kasi ye azongi ndaku, alobitanga azongi ndaku, epa ya Chérubin, petangu chauffeur aye, ba meki kobenga, ndenge monde chauffeur aye koloba tangu mususu azana kati ya réunion, ya lingaka te soki azana réunion, ba déranger, tangu mususu soki réunion, esili ako rappeler. Kasi tangu ba moni suite te, 21h, 22h, tangu ye, garde corps azongaki na cour constitutionnelle. Pona nini te ayebisaki na bajan to na police po bazwa likambongo na serie po babanda koluka. Kasi bango bazongi bake balali na tongo nde ayoko kende komona jeep et puis azongi na cour constitutionnelle pour expliquer na cour constitutionnelle que Chérubin aza ya kokufa. Batuni oyebi yango ndenge nini? Omonaki ndenge nini? Ote na tongo oyo na fongolaki GPRS pour na connecter na jeep wana. E bongo yo mutoza na GPRS na butu mobimba. Ofongolaki yango te po na nini? Po oyeba bisika nini jeep ezali. Donc, explication ya garde corps ezola kisake azali complice yende mutu abongisaki makambu nyonso esalama nde mutu batindaki ye ake na cour constitutionnelle po baluka babwake la cour constitutionnelle po baluka babwake la président Félix ye kutu mutu azana ye maboko pembe 4 yango tokende na 5 atikali ni koboma ta nzinzi ata ngungi ata fumite na pouvoir oye azana yango ye kutu azako protéger
peuple congolais. Nakati ya ensemble ba utiliser famille pour famille ekende kofongolisa plainte contre inconnu. Kasi na plainte wana bake kofongolisa baza ko accuser arrestation ya garde de corps. Balobi ezali arrestation moko arbitraire. Sikoyo erozala arbitraire ndenge nini? Biso toyebi ke mutu atozoleka na nzela. Omoni mutu moko babomi ye na nzela. Soki obengi police eye wana. Mutu aliboso bakokanga eza yo mutu obengi police. Yo nde mutu okozala premier suspecté ya liwa wana. Ekosenga bakene na yo po okende kopesa ba explication. Sikoyo garde corps mutu asali ba démarche nyonso na cour constitutionnelle. Pona nini teke ba suspecté? Pona nini teke bakanga? Ye mutu azalaki na GPRS ya mutuka. Ye mutu akendaki kotika correspondance na cour constitutionnelle. Ye mutu ayaki kozongisa correspondance. Ye mutu ayaki ko tuna lisusu na butu na 22 na cour constitutionnelle soki bamoni Chérubin te. Ye mutu ayo ya lisusu na tongo pona ko pesa information na cour constitutionnelle ke babomi o ezali Chérubin. Pe ye mutu akendaki ko découvrir bisika jeep ezalaki a partir ya GPRS o azalaki na yango. Siko pona nini te ba suspecté ye? Pona nini te ba suspecté chauffeur? Chauffeur ye mutu o batikaki tango bazalaki koya na cour constitutionnelle akendaki epai ya mama na ye. Garde de corps alobi tango azongaki na ndaku mutu ayaki kuna ezali pe kaka chauffeur o bakomaki kobenga Chérubin azali koyamba te na telefone ezalaki chauffeur. Sikoyo boyebisanga boyebisa biso ndenge nini ekosalaki ba suspecté bango te. Esengeli ba suspecté bango topesi kutu merci na ba juge ya cour constitutionnelle ya mboka na biso. Topesi merci na ba juge ya cour de cassation ndenge bazwaki ye bakangaki garde de corps parce que ndenge a expliquaki to ndenge azalaki ko expliquer elakisaki ke yende azali premier suspect o esengaki ba suspecté ye. Baye koyebisa biso ke garde de corps nzoka azali beau-frère ya Chérubin. Mutalobi yango ezali Francis Kalombo. Sikoyo famille ya Chérubin tango bake kotika dossier contre inconnu na plainte oyo bafongoli. Par rapport ya ndenge bafongoli eza kolakisaki to famille basi bakotaki pe bazalaki na kati ya plan oyo ya koboma Chérubin to ba opposant sika sikoyo nde baye babandi ko manipuler famille. Yangwana tozolinga toyebisa na famille ya Chérubin bolanda te makambo oyo ba opposant bazoya koyebisa bino. Ba opposant bakosa bino te basimbisa bino tushi te. Bozala libanda pe musika na bango. Soki balingi bakosa bino boluka baja ya leta bo expliquer bango po baya ko protéger bino. Toyebi ke ba opposant wana lokola baza ba criminel, lokola baza la makila batu na maboko bakomi koya kokosa to kirmase bino. Lokola pe baza na mbongo ya makila, mbongo ya République démocratique du Congo o bayiba bakomi koluka baya bakosa bino ke bakozwa bino en charge bakopesa bino nyonso o bozana ngo posa
bako sunga bino soki ekosenga babimisa bino famille mobimba bokende fana na bino na poto boye fana na États-Unis bakosombela bino mapangu bokozala na vie ya bien après liwa ya Chérubin nyonso wana bazosala po bapakola bino makila ya ndeko na bino ya papa na bino ya mobali na yo mama bapakola bino makila bino na bango bo contribuer na liwa oyo ya Chérubin bo contribuer na makila oyo ezali na maboko na bango makambo oyo nyonso ndenge eza koleka eza kolakisa ke makila ya Chérubin ezali koganga pe ezali makasi yango wana toza kosenga na famille ya Chérubin en tout cas bozala vraiment ekenge vraiment ekenge bozala mayele boyeba koboya makambo oyo ba opposant baza koyela bino tomoni avocat oyo famille ba utiliser pour akene kofongosa plainte akene kotika dossier aza kokebisa peuple congolais to aza ko luka kobangisa batu nyonso oyo baza ko analyser likambu oyo munene komi na mboka na biso alobi bakofunda batu nyonso oyo bazali kolobela likambu oyo ya liwa ya Chérubin meza likambu oyo ezwi peuple congolais en général Chérubin azalaki ministre na gouvernement ya mboka na biso ministre ya transport Chérubin azalaki honorable député national akufi en tant que député national ya mboka na biso siko pona nini te biso ba oyo to analyser okanisi boko intimider pourquoi baye ko sala déclaration ezali kaka famille te kasi ezali groupe ya ba opposant parce que na nzela ya actualité to analyse ya ba journaliste oyo bazali na côté ya peuple congolais ba expliquer peuple ayebi vérité lelo eyebani ke batu oyo babomi Chérubin ezali batu oyo bazali na parti politique ndenge mwana Chérubin alelaki alobaki ke papa ayebisaki biso na ensemble bolingi lisusu te azali susu na relation malamu te na bino ensemble mutu liboso eza Moïse Katumbi yende mutu aza ko engager ensemble na ba cadre nyonso ya ensemble ye oyo azalaki porte parole kasi atikala kosala ba déclaration ya ensemble te totikala komona yete asala déclaration to apesa information ya décembre ya ensemble atikala kosala ngote to monaka ba Francis Kalombo to monaka ba Mukebai to monaka ba Daniel Safu to monaka ba Olivier Kamitatu to monaka kaka batu mususu kasi eza musala na bango te malgré bango baza ba communicateur kasi muto azaki porte parole o azaki ko engager ensemble na ba information ko yebisa na batu esengaki ifalaki ezala yende Chérubin kasi totikala komona yete atikala koloba mabe moko te contre pouvoir en place to contre mboka na ye yango wana balingi babangisa ba analyste to bato baza ko expliquer peuple congolais lokola peuple congolais asi ayebi vérité yango wana batu oyo bakomi koluka kobangisa peuple congolais kasi biso tokobanga eloko te biso tokobanda koya ko expliquer tango nyonso peuple congolais vérité peuple congolais ayeba vérité makambu ezokende ndenge nini to makambu ezosalama ndenge nini tomoni journaliste Tchani lelo akomi kowangana ke ye atwitaki na yete information na 14h ezali fausse information kasi ayebi te ke batu
basi bazalaki connecté na ye tanga twitaki bazwaki ba image mabiloko wana nyonso etikali pe ba communicateur nyonso oyo ensemble tango batwitaki eza na bato oyo bazalaki connecté na bango eza na ba preuve oyo eza kolakisaki bango batwitaki ekobima justice akobenga bango pe akolakisa bango ba preuve wana nde tokozela ba explication na bango. Toye komona Francis Kalombo a ye koleka lisusu na émission pona koluka kotumbola pota o peuple congolais azali na yango pona koluka ndenge nini akokosa peuple congolais. Francis Kalombo azoyebisa yeke ezali na ba communicateur na bino batwintaki yango na ba 14h. Francis Kalombo azoloba ke Congo na États-Unis ezalaka na ndenge moko te. Soki na Congo tozali na moi na États-Unis eza na butu eza na ba différent ya air. Tango bazoloba ke ba communicateur ya ensemble batwintaki information à partir à 14h bazoloba ba communicateur baza na Congo. Pe batu oyo bazaki connecté na bango à partir à 14h wana bango nde bazwaki yango. Balobi te ke ba communicateur bazaki na États-Unis pour epesa différence ya air. Francis Kalombo. Francis Kalombo azoloba ke cour constitutionnel balingi bazoba biso peuple congolais balingi bakosa biso d'avance kutu président alobaki ke aza na confiance ya justice ya mboka na biso te. Francis Kalombo alingi a changer sujet ya likambo. Président alobelaki yango na sujet mususu na makambo mususu oyo esalami pe eza makambo mususu. Francis Kalombo aza koloba ke boyebi relation ya garde de corps azalaki nango na Chérubin te. Garde de corps azali beau frère. Sikoyo soki garde de corps azali beau frère ne elobi nini tomona papa asimbi kisi alekisi mwasi na ye alekisi bana na ye. Tomona bana bake basimbi kisi balekisi ba para balekisi bandeko na bango. Et bon kaka beau frère. Est-ce que ba beau frère nyonso balingaka ba beau frère na bango to ba belle sœur nyonso eso balingaka ba belle sœur to ba beau frère na bango? Kutu bango nde baza ba traite baza na facilité ya ko trahir. Il fallait qu'il s'accombe à l'envie à expliquer yo Francis Kalombo parce que yo po sala na Mobutu ndenge Mobutu azalaka kobima na basi ya ba collaborateur na ye. Soki basi kutu bazalaki kondima ko trahir mibali na bango. Basi baza kondima ko trahir mibali et bongo beau frère. Yo kaisi beau frère ko trahir beau frère na ete pour l'intérêt ya famille na bango. Tala na poto omona ndenge basi bazo divorcer baza ko trahir ba mibali na bango bazo tia mibali na bango ba 100 mètres. Basi bazo ko coopérer na ba ndeko na bango ya mibali na ba ndeko na bango basi na Congo bazo somba mapangu sa mibali na bango na poto bayeba ke mwasi na nga sombi lupangu mwasi na nga zo tonga ndako bazo coopérer na ba beau frère. Et bongo sikoyo pe garde de corps oyo ezali troisième mutu oyo ye aza ko garder ba bomiye. Donc eza facile pour nous comprendre ye ezali vie na ye ezali musala oyo ye asalaka. Ye soki batie a garder mokonzi soki mokonzi wana aza na problème baya kaka epa na ye facile bapesi ye mbongo na ye ye asaleli bango musala asaleli bango plan bango bakokisi musala na projet na bango ye kaka azwa mbongo na ye. Francis Kalombo olingi okosa biso. Francis Kalombo alobi ke président bakopesa deuxième mandat te parce que ba promesse na ye nyonso asalaki e kokisama te. Mais Francis Kalombo toyebisi yo ke okosi nyonso ba promesse nyonso o président asalaki eza kokokisama. Ezali kokokisama. Tous les promesses au président Salaki. Francis Kalombo.
tomoni biso nyonso déclaration ya Ambongo cardinal oyo akoma na leader ya opposition ndenge azoko chrétien président ndenge azoluka bwakela président liwa oyo ya okende Chérubin kasi toyebisi Ambongo boyebi bisika liwa oyo wuti bino bata opposition nde boza ba responsable esi emonani pe esi eyebani tomoni pe déclaration ya Docteur Mukwege Reva continue ma charge tom yebi pe ke déclaration ya Docteur Mukwege déclaration na yo elobeli biso eloko te elobeli biso eloko te tozo yebisa yo déclaration na elobeli biso eloko te parce que bino nde bozali ba responsable yo kutu Docteur Mukwege oza ko coopérer na batu oyo baza ko boma peuple congolais ba occidentaux bango nde ba soutenir Rwanda pona ko violer ko boma ko massacrer peuple congolais soki ba violer ba mama na biso ba violer ba ndeko na biso abasi après kaka bango ba kepano ba pesi yo mbongo ba pesi na bakisi ba tinjo kendo traité yangwana lelo oyo bango wana bato bazali kotinda yo o ba peso ba kista ba mbongo bangwana nde bangi basala okoma candidat to bangwana nde baza ko bundisa pouvoir ba bundisa mboka na biso peuple congolais balingi ba mema mboka na biso na transition soit disant na makanisi na bango to ya bino bozo kanisa ke yonde okoki kosala intérim ya kokamba transition mais to yebisi oke ekosimbaka te bino bo échoué Docteur Mukwege azali agent ba multinational azali mwana na bango bazali na collaboration na Rwanda Docteur Mukwege Moïse Katumbi aza kolela l'arme du crocodile azolinga sala ba déclaration ya lokuta bolobaki ke boza na confiance ya justice ya Congo te boza na confiance te ya enquête oyo gouvernement ya Congo ekosala bosengaki na gouvernement ya Congo ebenga délégation to ba enquêteur ya international ya ba pays mususu président Félix abeti 7 alobi 8 to akomema bino kino na suka abengisi ba enquêteur ya Afrique du Sud na ya Belgique baye bokomo senga na États-Unis Monesco azawa nazo travailler na bango azo représenter des États-Unis ya France pe baye to komema bino kino na suka première enquête to résultat o babimisi ya liboso Jeep oyo ya Chérubin oyo garde corps akosaki biso ke bakendaki na yango na cour constitutionnelle etikalaki kokoma na cour constitutionnelle te na 11h oyo ayaki na correspondance na 16h oyo ayaki kozongisa correspondance to na 20h oyo ayaki kotuna soki okende akomi na cour constitutionnelle te jipi wana etikalaki kokoma na kati ya cour constitutionnelle te nde topesi raison na ba juge ya cour constitutionnelle nde balobaki ke batikalaki komona oyo ezali Chérubin te pe jipi ya Chérubin batika komona yango te na kati ya parking ya cour constitutionnelle batikala komona yango te mais Francis Kalombo alinga kosa est-ce bango batekaki est-ce Francis Kalombo beti munoko mama na moto ya lokuta Francis Kalombo kasi soki kombo na Francis Kalombo epimi na kati ya banquette yo okende kolia vungule
batu nyonso oyo baparticipaki na liwa oyo ya okende, il faut bakangama, il faut bazwa bango. Tomoni ba enquêteur baye, premier résultat na bango babimisi yango wana. Pe juge ya point de cour de cassation ba expliquer biso ke na résultat oyo bango baza na yango déjà munduki oyo ebomaki Chérubin ezali munduki oyo garde corps atikaki, donc eza munduki ya garde corps. Donc garde corps yende il faut expliquer bien. Yende il faut expliquer bien. Pe chauffeur yepe il faut expliquer bien. Tant vous garde corps, wana makanisi na biso, analyse na biso toza ko analyser. Tant vous garde corps à quel coup constitutionnel, tant vous balobaki ke batindi chauffeur et pas ya maman na e. Ne ezalaki tant chauffeur basi ba enlevaki déjà Chérubin ba memaki e kuna po basala ba action na bango po ba boma e. Donc engelo ba bisika oyo ba bomaki Chérubin chauffeur pe azalaki wana. Wana ezali ndenge toza ko analyser ndenge batu bazako loba ba opesa makanisi na bango. Biso nyonso tomoni ba action wana ndenge nini ezako kende ndenge nini ba expliquer biso. Il faut garder corps à expliquer à la vérité, à coopérer na justice. Soi-disant beau-frère ya Chérubin. Kasi toyebi ke eloko tindi baboma Chérubin po alingaki azongisa Moïse na raison, atalisa Moïse ke basalaki erreur ya kolongwa na kati ya union sacrée, il fallait ba continuer, il fallait ka bazala pembeni ya président pour na soutenir président pour na kotombola mboka République du Congo, ko changer l'histoire ya Congo. Kasi atalisaki Moïse ke eza erreur te. Bakoki pe kozonga na raison. Soki kaka ye Moïse azongi sima a raisonner malamu pe azongi na raison, bakoki pe kozonga ba travailler ensemble na président de la République pour na ko sauver Congo. Atalisaki Moïse mabeni ni o Kabila sala bango. Ndenge Kabila komisaki bango. Kasi ndenge nini Moïse akomi kolinga akopere na Kabila bakomi kosala naye o ezali démarche bakomi kosala naye marche moko ensemble pe bakomi ko travailler ensemble na FCC oyo ya Kabila. Ye azalaki d'accord na ngote. Lokola Chérubin akendaki kokutana na Show Kitundu a expliquaki eke asalaki erreur ya ko déposer démission na ye tango azalaki ministre ya transport. Soki ayebaki melingaki a déposer te, azalaki koluka akutana na président Félix, mais ba entourage ya président Félix babandaki kotia bakal. Nde Show Kitundu a expliquaki habite zela na kokutisa yo na pasteur moko, pasteur wana nde akokutisa na président Félix, ne Show Kitundu pe akutisa kiye na pasteur wana pe akutisa e asolisa kiye déjà na président Félix bazwaki ba rendez-vous et sengaki sikoyo bakutana malamu po basolola po bazwanaki contact mais bakutanaki nanu te. Mercredi o babomaki Chérubin, samedi na yango ya semaine wana ne esengaki Chérubin bakutana na président Félix. Kasi lokola na entourage ya président Félix azana ba traître ya mboka na biso nde ba
fundi epai ya Moïse nde Moïse atali makambu oyo Sheriba ebisaki pona kozongisa ye na raison pona kotalisa ke basalaka ere kolongwa union sacrée esengaki kaka baza na union sacrée ba travailler ensemble na président Félix pour ba sauver mboka pour ba tombola mboka batali ba lui mutu oyo ndenga soki akutali ka na président à côté kabiso ne ba ko raisonner que makambu na bango nyonso oyo ebimaka soki service à renseignement ayeba kango na rapidité c'est que ezali Sheriba nde mutu afundaka bango epai ya président to na service à renseignement pendenge bakangaki Kalonda o azali conseiller spécial ya Moïse bango pona bango bamonaki ke seke ezali kaka Sheriba nde balukaki baboma ye avant samedi wana po ba secret to makambo mususu ebima te kasi toyebi ke ba opposant boza koluka kotsa insécurité na kati ya République du Congo. Yangwana esalaki ke baboma Sheriba na rapidité. Ba opposant ya mboka na biso balingi na bango élection te. Yangwana baza koluka moyen nyonso bata insécurité na kati ya mboka na biso. Baza koluka moyen nyonso ba assassiner président. Bazo luka moyen nyonso ba sala coup d'état. Baza prêt à tout. Pona kotia mboka na biso moto epela po makambu nyonso elala. Yango wana moni baza ko sala ba désordre, baza ko luka affrontement, baza ko kende ko teka mboka na biso na communauté internationale. Lokola communauté internationale ndeza ko